Bonsoir, Vision Plus Télévision. Ba abonné na biso à Vision Plus Télévision. En tout cas, toye awa na actualité oto utaki kope sabino ya ndeko na biso J3 oyo afandaka na France autaki kotika biso ya 4 jours déjà depuis autaki kokufa. Lelo tolali tolamuku toye komona na réseaux sociaux mama ya J3 à partir ya Kinshasa a sali vidéo po ameka kosenga ou bien ameka ko expliquer ndenge makambo ezali koleka bande kona kotika bino botala vidéo et puis nazo zonga pona to meka kosolola makambo oyo toza nango na mukolo na lelo. Merci. Ngai mama ya J3 osi eza na mutema nanga ngai kaka nde minazo yokango pona bombi mwana nga 9 mwana libundi tina neka bimi mwana nga kufi na yoki sango kuti ya maladi te brise mwaka bon mwana kufi na moni video ya kufi koyela kite na moni video bakotisele na morgue te donc jusqu'à présent nazo comprendre des années si comme moi si atiki Christelle okobenge boye azoyamba telefone te docteur apekisiye asimba téléphone wapika ki crise mais ben interview azo sala tozo tala ngona TikTok yene mza koko kitsanga mutema na kutinda audio sans réponse nazo yebate eza nini mwana kuzena ngaza kuna azana Bordeaux ifala koma kuna bakutana bango basolola basa lokola yazo simba téléphone te yalandela makambo nyonso comme ça pesa nga suite baboyi ko pesa ya adresse po banda ki adresse wana zo pesa mate lobi na tongo na meki bona zu Christelle yebisi nga zo kende rendez-vous ben vitaki ye mais muyeke azalaki na mikanda te et pas zo kende ya yebite ngabi ndenge ni so kolekala pona yebisa nga mais ye pesa nde façon adresse nazo pesa adresse sikoyo kaka apesite akeipa bengite to bengi ezo lekate nazo comprendre au juste ezanini ngana sina perdre nasaki na lisu nanga moko wana na boti bana nanga basi mobali moko kaka wana onga na sala ke fora koma tina niveau wana po ba ndeko na basi bazala bien ngai moko pena zala bien lelo nga na tikali na komi donc nazo ba ko ndenge na ko expliquer te alors on a sur pas suite ya matanga ya mwana nanga nazo zwate na ebisaki Christelle na audio oya kufi azalaki mwana na yoto mazaki mobali na yo soki mobali akufi makambo zalaki bele linga to solo kananga ngana za sima na yo potikale na ngai moko ndoyi nanga po bobotele nga ndoyi na baleki nanga na ko sepela bana wana bakola malamu tamuso ba ko sala nga kutuma makambo koleka o papa na bango alinga sala mais Christelle azo comprendre ngati na komi na likanisi sikoyo bazwa na bango ebembe wana bakunda na bango basala na bango nyonso bango moko lokola bango bato babotela kanga mwana na ngai bango bato bakomiseke na poto ebembe wana koma nango ya bango na kotuna lisusu te pe na kopekisa fiction akende kaka lokwa camarade basala nyonso bango ko sala bakunda basala muto apesa ngai kutu suite te pona sina perdre na zane loko suna ko récupérer te pona mwana nanga na suki wana ngane mama ya J3 vraiment bandeko na ngai touti komona pauvre mama auti ko sala vidéo ndenge azopesa explication makambo ndenge elekaki bazana Kinshasa biso nyonso to fandaki to bandi komona bato bakomo poster ke J3 akufi. Imagine siko famille ya ye moko pe bazana Kinshasa bongo bamoni yango kaka na ba réseaux sociaux po balobi mwasi na ye Christelle oyo azaka na mboka France atikali ko contacter famille ya mobali te pona koloba ete mwana na bino akufi. Mama lobi ke ndenge touti koyoka abengi mwasi po ete bazala même morale apesaka bango ta ba information ndenge makambo yango ezoleka me ndeko na biso Christelle aza kolinga vraiment kosolola na bango te soki tokoki koloba azolinga vraiment kosolola na famille ya mobali te na famille ya J3 te. Pourquoi tokomi na niveau ya bongo kotala ezosala pasi makasi ke mama atinda mwana na ye na poto aya na poto
po asunga pe bango na Afrique kuna kokoma na poto réalité poto biso nyonso tozaka na poto toyebi ete poto eza na ba réalité nango oyo bato mingi bazaka na Afrique bayebaka te. Bato mingi bazaka na Afrique bayebaka te. Mais mama na biso na Kinshasa, mama ya J3 aza vraiment na posa, eza pe droit na ye 9 mois na ye oyo ya bota mwana na ye aza na besoin ayeba nini eza koleka bapesa ye information. So tozongi epa ndeko na biso Christelle, toyebi ke J3 azalaki mobali na yo po aza lisusu te, ndenga kufaki ezalaki liwa moko ya briske, mais pasi na yo na pasi ya mama oyo aboti ye 9 mois ekozala ndenge moko te. Yo lobi okoki na yo susu kobala mobali mosusu, mais mama wana ndenga fandi wana akokoka susu kozongi, bakoka susu kozongisela ye mwana na ye te oyo esa akufaki, ata aboti ekozala mwana wana te. Donc mpona koloba ke pasi ya mama wana toluka nanu komona ngo totya bakindoki te po bato mosusu bakomi koloba deja ke mwasi ya J3 apparemment na famille bayokanaka te eke bakindoki eza na kati azolinga kozala vraiment to kopesa bango vraiment ba information te. Mais soki ata kindoki eza na kati mwana esi akufi, moto yango esi akufi, pesa famille ya bato information bien oyo eza koleka bayeba ta nakendaki tozolandela boye, la police alobi boye te ekomi na niveau oyo. Toyoki kote mosusu mama pa alobi na ndenge pe bato babandaki deja koloba po depuis ndeko na biso akufi bato ebele basali ba analyse. Ba mosusu balobi azalaka na mokanda te, ba mosusu balobi aza na mokanda, ba mosusu balobi mwasi anyokolaka ye, mwasi agangelaka ya respectaka ye te, ba mosusu babi non eza lokota. Ndeko na nga Christelle oza mwasi lokola ngai, kolinga te bato bazwa raison na ba oyo bayaki koloba ke oza mwasi mabe, ba oyo bayaki koloba bakomaki kosala neti koloba mabe na kombo na yo. Esali pasi kotala mama aza kodeklare bapesa ye information na ndimi te ndenge oza wana okoki kozwa ata 5 minutes te osolola na mama bokilo na yo opesa ye explication ndenge bapesaki yo. Soki po kendaki kotala corps oyebisi ye mama nakendaki natali corps balobi boye ou bien balobi topesa temps tosala boye. Yo tango ozolinga koyamba bango na telefone te, eza manque ya respect. Tango ozoyamba bango te bakolo mwana eza yo te, eza bango makila ya J3 eza na kati ya mama wana na famille wana, eza na yo te. Ata oza na ba émotion ou bien choc eza na ba niveau moko boye, mais oza kosolola na ndimi te ke ti oza na kozosolola te, to ozotambola te, to ozosala makambo mosusu te, toyebi kokosala nyonso te, mais quand même mama ya bato kolo mwana. Donc oza obligé, il faut opesa ye information. Bato mosusu balobi ke mobali nde ezalaki fota mobali ya présenta mwasi na famille na ye te. Bandeko mibali misusu bakolingana tozolingana na poto, tozosala ba couple na biso ya biso moko na poto, mais il faut toyeba yango ke ti ozofandaka na mwana bato, papa bato, mama bato, ndako moko, lobi likambo ekoki koya okose défendre ndenge nini, okobenga nani na telefone po pesa explication. Ndeko na bino tofandaki na etala likambo boye salami, po eza na ba couple ebele ba famille bayebi ata bango te bayebani te. To banga tala na ba niveau ya bongo ke olalaka mbeto moko na mwana bato, mais ozata na numero ya proche na ye te, to ya ndeko na ye moko te ke lobi likambo eko salama, okoko tombola ta telefone obenga opesa information na likambo oyo ekomi. Esali vraiment pasi. Toyebi ke poto etonda na makambo ebele, ba réalité ya poto eza vraiment ebele oyo bato na biso ya Afrique bayebaka te. Mais tokosenga ke mama Christelle kosolola na belle famille ekosala bien, ekosala pe ke ozala protéger,
parce que wana eza makila na bango oza mwasi toza bantu toza ba africain kokufela mobali faut bapesa yo autorisation wana il faut basukola yo il faut balibere yo et puis boboti bana ou bien mwana po bamususu balobi bobota bana misatu misusu balobi ke bobota mwana moko ndenge oza na tant que ofandaki na ye ndako moko soki mpe bobalanaka mariage ou bien bobalanaka te me na ntango moto akufi bongo ekoya kosenga ke il faut basukola yo il faut baloba maloba ya malamu mpo na yo mpo na lobi na yo et puis mpo na protection ya bana na yo mais soko lingo kene na bango pike to rando ozomona ke baza suna importance te mpo mobali akufi ou bien yo na bango bosololaka te yango moyo okipe makambo na bango eza te yo nde mutu okomitya na erreur makasi bato mokili bayaka bakopesa baconseil bato mosusu mpe bakoya baoyebi so kosala boye te esala yango bokende na bango boye mais lobi ntango ekoma koyinda tozalaka wana te moto akozala na ye te bakomotala yo bakomobwakela mpe bambwakela banda akufela mobali basukola ye te tala ndenge akoma banda esala boyesongisa po bozalaki couple moko bozalaki bastar ya TikTok oyebi ndenge ekendaka ndenge J3 akufi lobi soko ozwi mobali mosusu olinga te bakoya so kobeta yango na réseaux sociaux parce que bozalaki couple oyo bozalaki bastar na TikTok donc bakobeta su lisolo na yo ozaka moto lokola normal te boya kufelaki na ye mobali histoire pe leki nango mais bozalaki bato bande kosala ba contenu na bino makamba mabala na kati ya réseaux sociaux donc olinga te peuple kozala na sima na yo mama protéger kombo na yo protéger famille na yo protéger bana na yo mi protéger yo moko bato mosusu bakoma loba déjà ke comme si okoyela biso ekokoma lisolo ya Janify tomona ya Janify awa kufa tomona oyo nyonso eleka ndeko mwasi po azalaka mwasi ya Janify nasi toyoka ke lisusu te mpona makambo nyonso ndenge elekaka mama tosenga na yo solola na belle famille na yo po déjà soko sololaki na bango balingaki baya na réseaux sociaux te basala video omoni déjà premier soin po ozoyamba bango te yango omoni bango kuna babandi déjà makambo ya kosala ba video première video basali eza bango na lopango filme nga nazwa mate na kota te donc ezolasaki bango na bango basali video mais lobi soki kako continue boye ye bango ba chroniqueur nyonso bakokende na adresse ya mama bakomoketia mama micro na ba oyo eza ya bosoto oyo biso tokoki koyeba te ekoma kobima na mpwasa mama mibatela mama lobi bien ke ye mutu asala ke mwana na ye akende poto po asunga ye asunga baleki na ye na ndenge yo ozokendela nango maloba mama wana soki balakeli yo mabe ekoki mpe kozwa yo ndeko réalité oyo nyonso eleki wana publike ayebi na ye yango te mais yo moko mutu bozalaki couple oyo bato banda kosepela couple oyo bato nyonso bokomaki lokola tala mninga mobali oyo azalaka bien na mwasi na ye mwasi azalaka bien na mobali na ye kobebisa mémoire wana te kobebisa eloko wana te po soki deja babuzobe ekomi kolobama eya osala bien te respecte mobali na yo na image oyo atiki ke azalaki mobali moko boye azalaka na yo couple na bino ndenge bozalaki ba cuisine interne na bino ya o rando ya famille o soki bobandaki koyokana te yo ozalaki na mokando boyaki kopesa ye soki pesa ya solo soki eza ya lokuta nyonso oyo ekomaka koya soki yo moko fungoli porte kofungola porte na yo eza nini oyo deja ebandiki ozoboya kozala na contact na belle famille azalaka moto akosala na ye rando te belle famille aza ennemi na yo te ata tobandaki kolobana te mais soki likambo ekwei tosanganaka kaka ndenge ezalaka mpe na bafamille balobi ke na famille singa famille ebendanaka ekatanaka te po ata problème eza ndenge nini na suka so likambo ekwei tokokutana kaka wana tofandi ata na kanda tokosala yango kaka po toza famille donc mama Christelle boma moto oyo elingi ebanda kopela po oyo eza nango nanu milinga boma yango
papa akufi à 4 jours bato nyonso bafandaki nie premier jour bato basali analyse deuxième jour bato basali mo analyse après komo kufa nango mais yo moko moto komi su kofungola porte lelo tokomo yoka su makambo ebele komi kobima awa na réseaux sociaux 80% ezalaka ya lokuta 20% nde moto ezalaka ya solo me bato balandaka oyo ya lokuta vérité bato bazalaka mokie po toza na communauté ya bato baza toxique. Ma sœur bongisa na famille ya bato parce que toyebi biso tozala na poto soki ke ndeko na biso J3 azalaki na mokanda te donc eza obligé dossier na ye koki kozwa temps balandela boye basala boye mais solola na famille yebisa famille bopesa ngo temps tozozela tozotalela mama bokilo akufeli mwana abenga yo na telefone ozoboya koyamba atindela yo voice oboyi koyoka ba voice oh mama c'est koza vraiment mwasi mabe ezalaka te zwa ye lokola yo parce que yo oza na bana imagine ke mwana no akei na pays moko boye mwana no akufi kuna ozobenga moto azalaki na mwana na yo azoboya koyamba na telefone ekosala yo nini mama oza na besoin mama na Kinshasa akufa ye pa kufa na tension akufa na choc ndo kosepela kokomela biso l'abri une version d'été mama kokomela biso l'abri une version d'été bandeko biso nyonso touti komona oyo euti koleka lelo naza sur lobby tokomeka kosolola na bato oyo bazalaki na J3 na kata France kuna tozwi déjà moi 2 personnes oyo tokoyamba na émission pona tomeka kosolola biso tozala na biso bata polémique te toza contre Christelle te toza pe contre famille ya J3 te mais tozosolola oyo eza logique pona ndenge masolo eza kokendela ata dossier wane kozwa inane ata kozwa 2 ans Christelle aza na droit il faut ayambaka telefone asolola na kolo mwana oyo akufeli mwana na ye tango bato mosusu bazoloba ke kokufela mobali eza jete aza na choc est-ce que ya koleka mama oyo akufeli mwana na ye na choc akoleka ngo te tolinganaka awa lobi pe toboyani tobosani pe tolobanaki ba jetem tokomi pe na ba histoire mosusu tokutani pe na nzela toleki esila pe me mama oya yo to papa oya yo nde okochange na muta mokili esimba te oh boni boy bandeko na tiki bino sorry vraiment lobi tokoyamba ba camarade ya J3 mibale tokosola na bango toyeba vraiment vérité J3 zaki na mukanda tote et puis tozwa programme oyo ke soki police a libéré corps ou bien a libéré corps kolonini na tiki bino. Merci beaucoup les abonnés de Vision Plus Télévision ngana bino tinati bye bye.